nalingi natombola bino boye malamu ce qui a été chanté bozwa na motema oyo eyembami uniquement sur Jésus. bobele likolo na Yesu. Alors nous ne nous verrons plus nous-mêmes. tokomimona biso Alors moko nous te, ne verrons plus les autres. tokomona mpe bato Alors te, nous ne verrons plus les problèmes, tokomona les mikakatano te, circonstances et tout ce qui mpe makambo nyonso tozokolanda yango tokomona yango te so totali bobele Yesu Kristo. pour s'accomplir ce qui est écrit dans Matthieu 17. Mpe kokisama oyo ekomami na Matthieu 17 Ne dire que Jésus seul. Que ce regard nous miso soit accordé aujourd'hui. epesi na biso totala bobele kaka Yesu. Regardez au-delà de toutes les difficultés, au-delà de tout ce qui nous entoure. totalelaka oyo nyonso ezozingazinga biso me totala koleka yango, À Jésus. totala bobele na Yesu Kristo lokolo bayekoli ne likolo ya bwato Vois Jésus sur la croix batomona Yesu na ekulusu et reçoit le salut à l'homme même. bezwa lobiko Il n'y a pas d'homme. me mutu te. Vois Jésus dans la foi tomona Yesu na kondima tel qu'il est. atikala ndenge Mais la aza croix. kasi na ekulusu Nous devons voir esengeli tomona Jésus Yesu comme le crucifié, oyo babaka na ekulusu qu'il a saigné pour nous et accompli et créé par la grâce la rédemption. Il y en a beaucoup qui parlent d'un Jésus historique, ebele bazobeta lisolo ya Yesu, quelque part dans l'histoire. Yesu oyo ya lisolo. Nous parlons de Jésus-Christ tozoloba mpona Yesu Kristo qui a commencé l'histoire oyo abandi du salut, mosala ya qui a donné lobiko un sens, oyo apesi yango lolenge un objectif et un but à l'histoire du salut. ya solo mpona lobiko na biso. Du salut. Jésus-Christ, Yesu Kristo le centre azali de l'histoire moboko du salut ici sur terre. ya lobiko awa na mokili. Lorsque la chorale a C'est chanté vrai. le premier cantique, Tant korale eyembaki loyemba j'ai liboso pensé à 1 Jean, nakanisaki na 1 Jean 1 Jean chapitre 3, 1 Jean chapitre 3 dès le verset 1 à 3. Je voudrais 1 Jean avant chapitre la prière, 3 nalingi demander que nous totanga yango levions liboso eke tosambela lesenge totelema mpona bongo. 1 Jean chapitre 3, 1 Jean chapitre 3 des versets 1 à 3. kobanda milongo na ya mbuti ya misato. Vous voyez quel grand amour le Père nous a témoigné. Bomoni Nous sommes appelés enfants de Dieu. bolingo munene oyo nzambe atalisi biso mpona kobenga biso bana na nzambe. Amen. Et nous Amen. sommes aussi. Biso mpe toza mpe bongo. Le Amen. monde ne nous connaît pas mokili eyeba biso te qu'il ne l'a pas connu. parce que eyeba ye mpe te. Bien aimé, balingami nous sommes maintenant enfants de Dieu. awa tozali bana na nzambe Que nous serons oyo tokozala encore été manifestés. nanu emonisami te. C'est vrai, Nous savons cependant kasi toyebi ete que lorsque se produira cette manifestation, ntango komonisama na nous ekosalama serons semblables tokokokana na ye, car nous le verrons. pamba te tokomona ye ndenge aza. Quiconque oyo kadi a cette espérance eliki oyo kati na ye en lui se purifie akomi petola lui-même est pur. lokola ye mei aza peto. S'il vous plaît. Père Céleste, Tata likolo nous te remercions tozongisila tout matondi cœur pour ce jour. na motema mobimi mpona mikolo oyo Que ce soit un jour ezala mokolo que tu as fait oyo osali pour le salut des perdus, mpona lobiko na baoyo babunga, des malades, mpona bobiki na bato ya bokono, la bénédiction de ton peuple. mpona lipamboli ya libota na yo. Où nous serons dans la joie et l'allégresse à cause de mokolo oyo ton aide. tokozala na esengo
Seigneur bien-aimé, Kolo molingami. tu connais les différentes préoccupations, Oyebi makambo tu manso. connais les questions, Yango wana les besoins. posa oyebi yango. Nos frères Bandeko. hospitaliers, Baza na kati ya hôpital. hospitalisés. Baza na kati ya boloko. Hôpital. Seigneur, nous Kolo. prions d'être proches d'eux. Tosengi ozala obelema pembeni na bango. Bénis le frère Bazayan. Ndeko Bazayan. die sich der Fürbitte Seigneur, bénis tous ceux qui se sont confiés à l'intérieur, Kolo. à nos requêtes. Fais Pambola banso bamipesi mpona masengi na biso. die dir vertrauen. Ils te font confiance et c'est Bapesi confiance na bango. Lass uns Gnade fais-nous trouver grâce Sala ete tozwa ngolu devant ta face. liboso elongi na yo. Accorde à la foi, Pesa biso kondima autorité bokonzi et le pouvoir mpe divin. nguya ya Nous bule avons en vertu de ta parole et oyo toza nango ton nom. na kotalisa ye liloba no mpe na nkombo na yo mokolo. La restauration devenue une réalité divine. Tika te bozongisi ekoma solo kati na biso na kati ya bangomba na kati ya eglize na yo. Oui, maintenant, fidèle sauveur, Bondeli yo de alles hin yo la vie de notre cœur à sembo tous. mobikisi na biso Tout ce qui est oyo nyonso schenke Versöhnung perturbateur, oyo kobebisa tout ce qui dérange, tout ce qui fait obstacle. oyo nyonso La to réconciliation, ekoki kosala ete la réconciliation, boyokani esalama te le lien avec toi et le oyo lien, ezokanga biso na yo la communion avec toi et la communion de oyo l'esprit ezala bomboko na yo entre nous. na molimo kati na biso longola yango Enlève de nous tout ce qui attriste ton esprit. longola oyo nyonso ekopesa mawa na molimo na De yo. nous des enfants de Dieu Sala biso raisonnables. bana na nzambe oyo bazokanisa malamu Par ton esprit, bakambami na molimo na yo. Seigneur, Kolo nous plaçons consciemment tomiti cette réunion, boyokani oyo kokutana oyo des la couverture du sang de l'agneau. na se ya makila mwana Nous mpate demandons tosengi yo la conduite bokambami du Saint-Esprit. na molimo Seigneur, mosato. tu sais Ich habe mir einige que j'ai noté quelques passages bibliques. Kolo yebi ke nakomi bapassage bibli ich sagen soll. Quoi dire? nayebi eloko nakoki koloba te nkolo. Mais les paroles Tia maloba dans mon cœur, na motema na ngai na bibebu na ngai l'inspiration divine, na bopemi ya molimo santo la conduite de l'esprit accorde la bokambami ya molimo santo et la grâce de pesa biso ngolu ya koyoka mpe ya koloba. ce service divin. Tika te mosala oyo ya bule Remercions de tozongisa nous matondi bénir na ndenge opambola biso mpe ozala mpe elongo na biso nom saint de na Jésus. nkombo ya bule ya yesu amen. 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 Ihr mögt euch Vous pouvez Amen. vous asseoir. Bokoki kofanda. Je demande que nous prêtions maintenant toute notre attention à la Nalingi concentration, à la méditation de tosala la parole, bokebi na liloba oyo tozokoyoka. faire le lien avec la parole que nous avons déjà lue. Nalingi kosala ete toyokana na liloba oyo tosi totangi. Voyez quel grand amour le Père nous a témoigné en nous faisant Tala, appeler bolingo munene oyo enfants de Dieu. tata oyo atalisi biso na kobianga biso Aussi. bana na nzambe mpe tozali mpe bana na nzambe mpe amen. So sind Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers soki toza bana tozali mpe basangoli et co-héritiers mpe de Jésus-Christ. tosangoli elongo na yesu kristo. Et parce que nous sommes fils toki ifo tokola envoyés dans nos cœurs, pamba te toza bana nzambe atindi molimo na mwana na ye quel cri, oyo quel ekani cri ezokoganga tata tata. pour moi, ces choses sont précieuses. Ndenge nini makambo eza kitoko na motuya. Placé dans une relation de fils. Nzambe asali yango na relation ya tata na mwana. Jésus est le premier-né. Yesu azali oyo yambo ya kobotama kati na bandeko na ye. Est venu sur lui. Molimo ye likolo na ye Il est entré dans le Jourdain. ntango ye akotaki na Jourdain Par obéissance, na botosi il a dit, alobi si
qui nous convient nde wana d'accomplir esengeli justice. tokokisa oyo ezali sembo Lorsque cela fut fait, wana ntango esalamaki baptême d'eau y était accompli. batisi na mai esalamaki lolo efungwami molimo Descendu. ekitaki molimo ekitaki likolo na ye La voix se fit entendre. ngongo eyokani na likolo oyo wana Fils azali bien-aimé, mwana na ngai ya bolingo ami, kati na ye mon affection. nati bolingo na ngai Je nyonso crois que c'était le dimanche de Pentecôte. na banzi ezali mokolo ya eyenga ya Pentecôte C'est là que j'ai traduit ce précieux sermon. nde wana nateyaki litei oyo L'agneau et la colombe. l'agneau et la colombe litei ya ndeko Branham L'agneau de Dieu. Jean s'était en effet exclamé. Yohane Dire, agangaki l'agneau de alobaki Dieu. talani mwana na mpate na nzambe Le péché du monde. oyo akolongola lisumu na mokili Dieu s'est uni à l'humanité. nzambe asangani na Qui est mokili esprit. nzambe oyo aza molimo C'est une exigence sur ce corps terrestre qui devait être livré pour notre asengaki rédemption. aza na exigence na nzoto no ya mokili Revendiquer ce oyo corps, esengelaki bakaba yango c'est vrai car voici que selon son corps, Jésus a vieilli. Il a augmenté en sagesse et en grâce. yesu Devant azokokola Dieu et devant les hommes. liboso ya Qu'est-ce qu'il bato dit? na nzambe azokola aza kolia Selon son corps, aza komela kolesa nzoto na ye homme, akomi motu il a été trouvé semblable à nous. bamonaki ye akokani na biso Il se fatiguait, il aza mpe kolemba faiblissait, il dormait. aza mpe kolala Et les disciples disaient, badisiple bazoloba ne te soucies-tu pas de nous? kolo ozoyoka susi na biso te na nzoto na Il était mortel. azalaki moto akokufa Il pouvait mourir nde tiana esengeli akufa pour nous rétablir dans l'immortalité. po te azongisi biso na Mais pour que ce corps ne immortalité soit pas abandonné, biso baoyo tozalaki mortel biso baza kokufa esengela meme biso na kozanga kokufa soit changé en un corps kasi immortel. nzoto esengeli ebongwana na nzoto oyo Dieu, en tant qu'esprit, a revendiqué ce corps. nzambe asengaki nzoto oyo Ce qui est écrit dans oyo l'Épître ekomami aux Romains. na mokanda C'est baroma aussi très important eza na pour motuya nous mpo na biso mpe biso banso participer à l'enlèvement biso tolingi tokende na enlèvement de celui qui molimo a ressuscité ya oyo asekwisaki yesu na bawa doit aussi esengeli habiter efanda au corps kati na nzoto ya pour kufa les rendre ensuite po te vivants. ekomisa yango na bomoi Romains chapitre 8. Romains chapitre 8 verset 11 Et si l'esprit soki molimo de celui qui a ressuscité oyo Jésus d'entre les esekwisaki morts yesu na bawe habite en vous, efandi kati na biso celui oyo a ressuscité Jésus asekwisaki yesu na bawe donnera aussi la akopesa mpe vie bomoi mortel na nzoto ya biso ya kokufa par son esprit na nzela molimo na ye qu'il habite en mpo vous. azofanda kati na biso C'est absolument nécessaire que eza na l'Esprit de Dieu motuya fasse sa demeure nzambe dans nos afanda corps mortels. na nzoto ya kokufa Habite dans nos corps mortels. Quelqu'un m'a demandé hier et afanda na nzoto ya quelqu'un kokufa d'autre aujourd'hui moko mpe atunanga alobi ce que les croyants doivent penser de oyo bandimi esengeli bakanisa la crémation, ceux qui font brûler leur corps oyo après leur mort. bazotumba nzoto na bango Je nsima dois dire en toute honnêteté que je liwa na suis bango. très nayebisa bino solo affecté par ce genre de naza questions, na car je n'ai mawa absolument pas mpona connaissance mituna wana qu'un seul croyant ke mondimi fait moko en sorte asala que ete son corps banzoto na ye batumba yango incinéré, batumba yango brûlé. Et je pense qu'un croyant ne peut pas faire une plus grande erreur nayebi te mondimi akokosala libunga monene ya boye que d'ordonner qu'il soit brûlé. ete bapesa motindo abatumba ye nsima na liwa na ye Envers Dieu
et la création sainte. S'il est écrit dans la Sainte Écriture, et je vous le lis, natangela pour bino que vous sachiez que po boyeba vous n'êtes pas du tout préparé. na bibongisaki te Nous l'avons dit, tolobi yango Seigneur, kolo il dirige comme il conduit. Nous akamba prenons. ndenge azokamba biso tolobi iyo N'a pas été formé de cendre, mais de terre. moto Et c'est de basalaki na la terre qu'il a putulu été te pris basali na à mabele la terre qu'il retournera. nde na mabele nde akozonga Avons-nous bien compris cela? tososola Il malamu ne se trouve aucune résistance dans po le te cœur d'un croyant kotelemela moko te ezala na kati na qui nzoto concerne ya la mondimi vérité de l'Écriture. Genèse Genèse 2, chapitre 2 verset 7. verset 7 Alors l'Éternel, Yahweh Dieu, Nzambe forma l'homme de la terre asalaki mutu na mabele et du sol, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, na et l'homme apemi devint na banarine na ye un être vivant. moto akomi ekelamu na bomoi De certains qui ne veulent pas de résurrection, bato qui ne mosusu veulent pas admettre la bake résurrection, kondima qui te veulent que tout lisekwa souvenir de cette vie soit effacé, bango balingi ke nyonso tu ya mokili oyo ezala efase décréter que leur corps yango nde balingi ou te les cendres nzoto na bango resteraient, alors serait dispersés etumbama aux quatre vents. bongo so batumbi putulu na bango babwaka yango parci À parla ne pas le faire, nayebisi bino bandimi bosala yango te à le laisser faire. ata botika te basala Il y a yango beaucoup de passages bibliques, passage ebele ya biblia ezali mais je vous lis nazotangela dans bino 1 Corinthiens, na 1 Corinthiens, et plus précisément 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Corinthiens chapitre 15 verset 44. 44 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Corinthiens 15 verset 44. 44 Semer est un corps naturel. elonami 15, verset 14. soto ya mokili oyo 1 Corinthiens 15 Non pas, 44. non pas les cendres, mais le corps. ezali putulu te me Semer est un corps naturel. Ma- L'électricité nzoto. est un corps spirituel. soto baloni eza nzoto ya mokili De oyo même qu'il y a un corps lokola naturel, ndenge moko nzoto ya mokili oyo il y a ezali aussi un corps toza mpe na nzoto spirituel. ya molimo On pourrait continuer à lire ici, tokokoba kotanga awa mais pour conclure aussi ce sujet, mpona kosukisa mokonzi yango nous voulons ici exprimer ce fait que tolingi kotalisa awa les ete vrais croyants, mondimi ya solo c'est les vrais croyants, s'ils appartiennent à une famille non croyante, soki baza na libota oyo bandimaka te les fixent suffisamment à temps avant leur départ, balobela bango liboso en toutes circonstances, aloba comme polele dernière volonté na mokano na ye ya suka qu'ils souhaitent oyo azosepela nango bakunda ye qu'il était pratiqué il y a ndenge de nombreuses années, baza kosala yango bambula esi eleki ebele mortelle qui est ensuite mise au tombeau. bakende na nzoto na ye batia yango na tombo na lilita Que Dieu nous fasse la grâce nzambe asala biso de ngulu prendre à cœur. tozwa yango na motema na Je biso voudrais maintenant nous accompagner, nous amener à une parole très particulière. Il s'agit du psaume tokende 114. na liloba Le mosusu psaume 114 114 qui sert de pont dans le oyo Nouveau Testament oyo ezosangisa vers l'église du Nouveau kondima na Testament. kala na kondima na sika Comme vous le savez, Ndenge nous croyons boyebi. que Dieu a été, toyebi ete nzambe nous croyons que Dieu a donné l'exemple, a donné l'exemple en choisissant Israël comme peuple nzambe qu'il a choisi. apesaki ndakisa na koponaka israele De tous les peuples na boyokani et de ya toutes sika les nations. na mabota manso aponaki nde israele ndakisa nzambe Ce psaume commence avec ce mot glorieux. psaume ezobanda Qui veut dire louer na le Seigneur. nkombo ya motuya haleluya Quand Israël akomisama sort ezala d'Égypte, nzambe psaume 114, verset 1, la maison de Jacob, d'un peuple de langue étrangère,
Alors Juda devint le sanctuaire de Dieu, Yuda akomaki sanctuaire son ya lieu de Nzambe. domination. Israel esika na ya bokudondi. La mer le vit et s'enfuit. Mai emoni bango ekimaki. Jourdain ezongaki Les nsima. montagnes bondissaient, Bangomba ezokopunzapunza. les collines comme des agneaux. Bangomba ekomi lokola mana mpate. Un instant, Boye zela moke. Dieu avait pris un peuple. Nzambe azwa libota. Tous les autres peuples à partir. Na bato na mabota mosusu mpona kobima. À Our en Chaldée, Akutani na à Abraham côté de wapi na Chaldée l'Euphrate. na ngambo ya Efrate. Il l'a retiré de l'adoration et de l'égarement des païens. Alongoli ye na bogumbeli babikeko ya A bato. fait alliance. Asali boyokani na ye. A donné des promesses Apesi bilaka. et a appelé à l'existence au-dessus d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, par Abraham, Isaac et Jacob, un peuple Azobi na Abraham avec na lequel Jacob il avait fait libota. alliance auquel il avait Oyo asali na bango et boyokani. décrété les promesses, la Pe législation, apesaki l'engagement et les bilaka commandements. ya mibeko na ye nyonso. Je veux dire dans Deutéronome chapitre 4, Dangi na Deutéronome je chapitre n'étais 4. pas non plus tout à fait préparé, mais il devrait être écrit ici. Kasi babongisaki nanu te. Pas un autre peuple Esengelaki ekoma mawa. aurait choisi. Ezaki libota mosusu te oyo aponaki. Chapitre 4, Deutéronome 4. verset 35. Molongo tuku misato na Est venu mutano. pour le voir, pour savoir que l'Éternel est l'unique Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. Atalisi bango Du ke ciel, Yahweh ezali nzambe moko. Mosusu aza pete na likolo. Ayokisi bango mongongo na ye pour s'instruire. mpe alakisi bango. Et sur la terre, Awa na mokili il a fait voir son feu puissant bamonaki moto nde na nguya. du milieu du feu. Na kati Il na a moto entendu bayokaki ses paroles. bayokaki maloba na ye. Ensuite, le verset 39. 39 Donc, reconnais bososola le aujourd'hui et prends-le à cœur eboye bango na motema que l'Éternel est Dieu. ete Yahweh azali nzambe. Et en bas sur la terre, Azali nzambe na lola mpe ayo na mokili. point d'autre. Mpe mosusu aza te. C'est là encore, le verset 33 33 bolongo et 34. 33 et 34. 33 et 34. Deutéronome 4, verset 32 maintenant. Si jamais un peuple a entendu la voix de Dieu, Soki parler libota du milieu du moko feu, comme il ayo l'a kaka. entendu, et s'il est resté en vie, ou si Ngongo jamais na un nzambe. Dieu a seulement tenté de Pe venir sur la ayoki terre mongongo na nzambe atikeli na bomoi pour s'emparer d'un peuple au milieu katikati d'un autre peuple, na libota babota mosusu bapeuple par mosusu des épreuves, na mikakata na bilembo na bikamwiseli etc., etc. Moïse dit au peuple d'Israël par l'Esprit, Mose alobi na libota ya Israeli na vous molimo l'avez vu, vous l'avez entendu, boyo bomoni boyoki qui est devenu les témoins oculaires et auriculaires bino moko de la banzeneneke révélation du Dieu ya vivant, miso na bino mpe na matoi na bino bomoniseli na nzambe na bomoi yo akiti na lola na mabele awa sur la terre, akiti awa na sur la mabele montagne. likolo na On ngomba voyait le feu immense. bazali komona moto Retentissait la voix. mpe mongongo ezokoyokanisama Était dans le ciel. ekuta na lola Au même moment sur la zuka nde montagne. na ngongo wana azalaki mpe awa na mokili Omniprésent. azali na ebipai Les biso hommes ont tant de mal à le comprendre. bato baza na mpasi mpona basosola ye Que s'il est à Zurich, soki aza na il Zurich ne peut pas être quelque part. akozala à New York. lisusu na New York te. Dieu est omniprésent. Nzambe azali bipai Il biso dit, le ciel, Lola. mon trône, ezali efandeli na ngai mabele ezali sika na natambolaka avez-vous compris? bososoli yango Signifie
nyonso na yini koloba nini est mon trône, lola eze ngwende na nga mon marchepied, mabele esika na ya kotambola de haut en bas, de haut en bas. Il likolo remplit ntina se tout atondisa l'univers. atondisi mokili mobimba Et le soutient par sa parole. Tout puissant. nyonso ezosimama na liloba na ye Dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. na kondima kala mpe na kondima na sika Dans l'Ancien, le peuple d'Israël, appelé, extrait de tout et sorti de tous les peuples de toutes les langues. babengami bango Et dans le Nouveau Testament, na kondima na kala l'Israël, israel ya nzambe les premiers-nés, oyo abotami yambo que lorsque Dieu a fait sortir le peuple d'Israël, ntango nzambe abimisi libota ya israel na Exode egypte 12, un agneau a dû être égorgé, mwana mpate baboma ye a été appliqué makila sur batiaki yango likolo na bikuke des portes, et c'est là que le nom d'église, ou bien alors d'assemblée, apparaît pour la première fois. bana nde babengi bana na yambo Mais assemblée là, au chapitre 12 d'Exode, na exode chapitre 12 c'est là que le nom d'assemblée apparaît. kuna nde nkombo ya assemblée eye komonisama L'assemblée. assemblée Le sang de l'agneau a coulé. makila mwana mpate Et le a esopamaki formé une assemblée, un peuple qui représentait son asalaki église, son assemblée assemblée. libota Pour oyo sa demeure. ezotalisa nkombo na ye Écoutez encore une fois cette parole. Lisons Psaume 114, verset 1. psaume Quand 114 Israël sortit d'Égypte, Quand la Israël maison de Jacob d'un abimi peuple n'Égypte. étrangère. libota ya ndako ya jacob Alors, na bakota le mosusu sanctuaire de Dieu, Israël, son lieu de domination. Alléluia. jida Alors, esika na bula devint le sanctuaire de Dieu, Israël, son lieu jida de domination. israel esika na bodondi Vous la différence. bozoyoka Le lieu de bokeseni domination s'étendait sur une plus grande surface. donc bodondi ezalaki na esika monene ezalaki 12 tribus s'étendait seulement à Juda. kasi esika bule ezalaki bobele na jida na israel nyonso tu te Son lieu de domination. israel eza esika na ya bodondi ya kodomine kasi jida ezalaki sanctuaire na esika na ya bule Typiquement à la tribu de Juda. ebilaka ebandi na libota na yuda 49, si je l'ai en main, c'est de toi que sortira pour moi. genèse 49 Qu'est-ce que je viens de dire? Je veux dire Genèse. Genèse 49, pas Deutéronome. Genèse 49. Genèse 49. Qui sortira pour moi, na yo qui dominera ekobima oyo akodonda na israel ce qui est encore écrit. boyoki ele ekomami awa Je lis nazotanga en Genèse, genèse chapitre 49, verset 8. 39:8 Judas, c'est toi que tes frères yuda célébreront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Devant toi se loboko na yo ezala na kingo ya banguna na yo Judas est un jeune lion. yuda azali De la voix tu t'es Kos. élevé. elenge ya nkosi kati na yo nde Il s'accroupit. Il s'étend comme un lion et comme une lionne. Qui le dérangera? Maintenant, nani écoutez la prophétie. akoderange yo Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas. Lingende. Bâton souverain d'entre ses pieds. ekolongwa te na yo yuda Ce que vienne, celui à qui il est dû, et les peuples, lui obéiront. bato bakotosa yo boyoka lisusu verset Le verset 11. Il attache le petit de son âne alongoli au cep de ane vigne et le petit de son ânesse mwana à la branche noble du sarment. atie na etape ya motuya Il dit à ses disciples, allez, alobi na bango cherchez bokeni l'ânesse et l'ânon boluka et dites-le. Quand on mwana vous mpate le demandera, le Seigneur ntango bakotuna bino besoin boke nango api bobiki bokoloba ete nkolo aza na moposa verra. mpe ye akopesa yango Que c'est dans Matthieu, dois-je le lire aussi? J'espère que na Matthieu il y a mpe des gens qui ne se
contente pas de lire les journaux. Na yebi ke nazolo na batute ba sepeleka papa tanga kaka boye Ils connaissent vraiment mais ba yebi pe malamu makomi les Saintes Écritures. makomi ya bule. Matthieu 21, 21 je vais le lire. L'entrée de Jésus à Jérusalem. bokoti na Yesu na Jerusalem Mit der Weisung geht hin in das Dorf. Avec cet ordre, allez au village. bokende na mboka oyo liboso na bino bokomona mwana meme Avec elle. na Attachez bokomona ete bakangi ye bomema ye bomemela ngai yango vous-même. Écoutez boyoka ce dont il s'agit. Der Herr möchte nicht Le Seigneur ne veut pas seulement universelle une église universelle, kolo alingaka église universelle te Gemeinde als pas seulement une église en tant que telle, yaza église kaka kolo boyi te betrachtet. son lieu de domination. amona esika na ya bodondi te Veut Innerhalb à l'intérieur de cette église avoir une épouse. alingi nde Au sein na de l'église, katikati ya église wana parmi les appelés, azala mwasi ya libala katikati na babiengami diejenigen, die sein avoir les élus, les prédestinés, amonama qui sont na sanctuaires. baponami Et je vais vous montrer dans bango le nde temps d'après les Saintes esika na ya bule Lisons encore une fois. nata esibile na makomi 144 maintenant. psaume 144 Vers 3 Non, le psaume 114, pardon. psaume 114 À travers les versets 3 et 4. Mulunga vous misatu. connaissez les faits et il est dit ici. minai minei Donc, und floh. psaume 114. psaume versets 3 114 et 4. Le verset 3 maintenant. La mer le vit et s'enfuit. ebale emoni bango epakati mbango Ihn Qu'est-ce que la mer a vu nini yango ebale emoni et a fui? mpe epakati mbango Dieu avait choisi comme hatte lieu de domination pour, comme, donc, en tant qu'Israël et comme sanctuaire pour, en tant que Judas. Et la mer l'a vu et a fui. ebale emoni yango ekimi ihr Lieben nzambe moto apona yuda lokola sanctuaire israel lokola domination na ye Dernier, ntango ebale emoni bango bapakati mbango traverser la moelle et les eaux. das tomoni lubango La vue. ebale emoni yango L'ont vu. Bon. Le Jourdain l'a vu. jourdain bamoni ye Les Amorites, les Jébusiens, bamoni vite et qui qu'ils soient, basadicéen l'ont ressenti. bayebaki ke bango wana baye S'est rendu compte basosoli ete que le Dieu des cieux nzambe na lola un peuple sur la azalaki terre, na libota awo na mokili et au milieu de son peuple, katikati na libota na un ye noyau der als sein Heilig considéré comme son sanctuaire. amonaki yango lokola katikati na bango azomona bango lokola esika na ya bule epai wapi azomitalisa ye moko La question est alors posée. motuna etunami dir, o Meer, dass du flohest. Qu'était-ce pour toi, Omer, que tu fuyais? mpo na Je yo me demande aussi. mai ezalaki nini oyo ezokokima An mit dir. Was, Mer rouge, que s'est-il mer rouge Qu'est-il arrivé? enini eyelaki ye was hast du Qu'est-ce qui s'est passé? nini yango Qu'est-ce qui est elekanaki arrivé? Quand tu as fui, qu'est-ce que tu as vu? Pourquoi? ntango yo okimi omoni nini Reculer pour que le mpo na nini ozongi nsima te traverser à pied sec. mpo te bakatisa yango na makolo mai eza te L'Éternel, la mer, dass Gott Israel erwählt hatte, l'a vu que Dieu avait choisi Israël Ebale. son lieu de domination. emoni ete nzambe aponaki israele kati na bibongiseli Le vit. mai mpe Ici, aux paroles de Frère Branham, il est à mon nom. encore écrit que Maluba. dans le psaume ndeko branam alobi et de toute façon aussi dans les livres de Moïse. ekomami mpe na psaume mpe na mokanda moshe De feu et de nuée immer wieder descendaient sans cesse. wohin kam Et où venait-elle? an den À l'entrée zum de la tente de la révélation. eza kokita Là où se trouvait Moto le eza sanctuaire kokita. divin. ntango na ntango Sur esika wapi terre. sanctuaire ya bule ezalaki awa na mokili Ne- L'endroit de la révélation. ezalaki esika ya kobonisami ya nzambe Moïse. ezalaki kokita C'est de là que Dieu parlait. mpe ntango azokutana na moshe ezali wana nde nzambe azokosolola na ye ntango azokokita na esika ya bule
avait dit aujourd'hui, je vais décider. Rassemblez-vous lelo na nzambe de la tente de la révélation. bosangana na esika na ngai na mimonisaka nalobi S'il y a un prophète au milieu de vous, soki mosakoli azali kati na bino révélerai à lui nakomitalisa epai na ye et des na bimoniseli mpe na bandoto parlerai. nakolobela Il ye n'en va pas de même kasi eza ndenge moko te serviteur Moïse. na mosali na nga moshi na ye Face à nazosolola ne elongi na elongi Es gab Menschen, il y avait des gens bato bazalaki qui avaient communion avec Dieu baza na bomoko na nzambe et il y avait des gens bato mosusu mpe bazalaki qui voyaient Offenbarung, la manifestation visible. bazokomona bomonisami na nzambe Et alors, polele le Seigneur, boye ezaki nous nkolo avons passé und das cela en revue et nous toleki yango n'avons pas besoin de le décrire ou de l'expliquer. ganz. natina Cet-esprit. kolobela yango te Et en tant qu'esprit, personne n'a vu Dieu. na lokola molimo moto te amona ye Ersten Kapitel, Au premier chapitre, 19. Vers. au verset 19. longo azomi na libwa Mais si des hommes ont vu Dieu, soki bato bomoni ils l'ont nzambe vu en tant que Seigneur, bamoni ye lokola la nkolo forme visible, na lolenge na bumutu na lolenge polele c'est la forme bumutu visible. na lolenge polele Apparu marchant dans le jardin d'Éden, atamboli na jardin d'Eden apparu à Jacob, asololi na Jacob a rencontré Abraham sous le akutani na Abraham Es gab solche Menschen, térubente, selon Genèse 18. Mais selon Genèse 18 il y a eu de tels hommes sur terre. Et vous le savez, lorsque Moïse est descendu sur la montagne après les 40 jours, ntango moïse akitaki na ngomba nsima 40 jours elongi na ye ezali kongala de la gloire de Dieu. ezongala na nkembo na nzambe Il contemplait Dieu, il voyait Dieu naza komona nzambe en présence de Dieu. worum geht es De quoi s'agit-il pour nous aujourd'hui? eza nini mpo na biso lelo mose aza komona nzambe Dans l'autre sens, Worum geht es Gott? de quoi Dieu se préoccupe-t-il aujourd'hui? eloko nini nzambe aza nao na mosala lelo Dieu se préoccupe doit aussi nous préoccuper, toi Nzambe pe et moi. esengeli mpe asala na biso yo na ngai Nous pouvons que vouloir, nous pouvons que vouloir ce que Dieu veut. tolingi ke oyo nzambe alingi Dann sollten Nous ne pouvons vouloir que ce que Dieu veut. Si nous n'avons pas encore atteint ce siko niveau, biso nous devrions tolingi mpe ka oyo nzambe alingi soki biso nanu tokomi na niveau wana te nzambe moko akosala atteindre. wir wollten und Feuer Que C'est t'est-il vrai. passé aux mers? Que nini t'est-il nango arrivé aux mers? elekanaki na mai Elle fuit, na ebale regardant dans la colonne de nuée. ekimaki hierhin, nimm den Stab, Il avait fait entendre sa parole. oyokisi liloba na ye alobi na moshi Va prendre le bâton kende ozwa lingenda sein élève au-dessus de la mer et je la partagerai. Les tia yango saintes, likolo ya mai mpe na kokabola yango les saintes écritures disent si bien, les eaux se tenaient des deux côtés comme un mur. Expliquez cela. makomi na bule elobi mai etelemaki ngambo na ngambo lokola efelo Pour le psychiatre. Nein, wana eza mpo na bamosusu Et somo encore non. ich habe keine Mühe zu glauben, dass Je n'ai aucune peine à croire que Dieu est tout puissant. naza na pasi te A créé le naboya ciel, kondimi te la mer, la nzambe aza na nzambe na nguya la mer, amen tout ce qui soll ye moto asala contienne. nyonso mai na oyo nyonso eza na kati ya mai spricht, Ne doit-il pas pouvoir en décider? akoki Il a créé Dieu. ye moto akeli yango akoki kozwa mokano na yango te atikeli kaka nzambe Se fait cela a lieu, cela arrive. Il ordonne cela se tient là. apesi yango mitindo mpe etosi mpe boyene moto akeli yango Vide. Elle exécute ce pourquoi il a envoyé. ihr Berge, Qu'est-ce qui t'a fait fuir aux mers à toi, Jourdain, de tourner le dos? nini yango ekimisi yo jourdain Que vous sautiez comme des béliers. mpo na bangombe pumbapumba lokola bameme Écoutez, le verset 7. erbliebe À la vue de l'Éternel, nakomona yawe terre, à la vue du Dieu de Jacob, nakomona nzambe na yakobo wandelt zum Wasserteich. qui change le rocher en étang, oyo eza kobalusa libanga na mai en source d'eau. ekomisi yango liziba na mai Und wo Gott im Neuen Voyons comment Dieu est
où Dieu veut établir sa demeure. bomoni ndenge nini nzambe alinga tia efandelo na ye na boyoka na kala na kofanda kati na bango na kozala nzambe na bango bango mpe bakozala libota na ngai. C'est probablement le chapitre 6. Eza chapitre 6 ya 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6 du verset 15. 2 Corinthiens 6, 15. Qui nous accorde le contexte là-dessus. Apese biso elobeli na kati wana. 15. Oder welche Gemeinschaft besteht zwischen den Gläubigen und einem Comment Christ s'accorde-t-il avec Bélial et Ndengeni quelle est la communion entre un croyant et un non-croyant? bakoko yokana na Quel Satan. rapport y a-t-il entre le temps de Ndengeni ni mundi mi bayokana na oyo azangi kondima. Dieu vivant, wie Gott comme Dieu gesagt l'a dit. Ndenge nzambe alobi yango. werde unter ihnen wohnen und wandeln J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Na kofanda mpe na kotambola katikati na bango mpe na kozala nzambe na bango bango bakozala libota na ngai. geht aus ihrem C'est pourquoi sortez. Nde ntina yango bimani kati na bango Séparez-vous. bokabwana na bango Commande le Seigneur. ndenge nkolo Ne alobi touchez pas. bosimba te Impur. oyo eza mbindo Et je vous nakoyamba bino accueillerai. nakoyamba bino Je serai nakozala pour vous mpo na bino Père. tata Et vous serez pour moi bino kozala mpo na ngai fils bana et des mibali filles. na bana ya basi Dit le Seigneur, oyo nkolo alobi Tout-Puissant. oyo ya nguya nyonso amen. haben wir das Neue Testament Avons-nous compris la parole du Nouveau Testament? tososoli loba kondima na sika À reprise de l'Ancien, nkolo azwi yango oyo ya j'habiterai kondima na kala nakofanda mpe na kotambola kati na et je bino serai leur Dieu. mpe na kozala nzambe na bango. aber offenbar die Völker um uns Or, cela doit être manifesté. wana esengeli Peuple qui nous a emonisama mpo na bato oyo bazozinga biso bamona il faut qu'il soit manifesté. esengeli amonisama. Dieu ne s'est pas contenté de faire des promesses. nzambe asepeli kaka kopesa bilaka te Derrière, kasi aza na nsima na bilaka na ye. les accomplit. amen. La question est mpe ici. akokokisa yango mokutuna eza awa Comment le temple de Dieu s'accorde-t-il avec ndenge nini tempelo na nzambe ekoki kozala na bikeko. Nous sommes le temple, tozali tempelo na nzambe na bomoi gesagt hat. comme Dieu l'a dit. ndenge nzambe alobi yango J'habiterai et je marcherai nakofanda au milieu d'eux. Et mpe écoutez, nakotambola kati na bango. Gemeinsam den Tempel Gottes bilden, Gott maintenant, écoutez, si nous boyoka formons ensemble le temple de Dieu, croyez-vous qu'il en soit ainsi? Croyez-vous qu'il en soit ainsi? Oui. Comment Dieu veut-il marcher? Comment cela sera-t-il possible? ndenge nini Ici, où nzambe Dieu akotambola veut habiter sur le temple. ekozala ndenge nini Non, en toi. kati na En yo moi. kati na Avez-vous ngai. compris cela? bososoli Si nous formons le temple de Dieu, soki alors Dieu ne tokangi veut pas temple habiter na en nzambe dehors de nous. nzambe akoki kofanda libanda na biso te. Il veut en effet habiter dans le temple. alingi nde Dans son kofanda na temple. Le tempelo na ye. est saint. Et c'est ce que vous êtes. yango nde boza. amen. ein Wunder. Quelle parole merveilleuse. liloba nini ya kitoko boye. Dieses Wort Mais cette parole muss jetzt doit maintenant devenir une réalité. amen. liloba oyo esengeli ekoma solo. Dans quel contexte elle se trouve? tala ni elobeli nini balobeli yango. Qu'il est dit ici. elobemi awa Des bimani milliers de bobima kati na bango sondert euch. et séparez-vous. eboka bwana Ordonne le Seigneur. nkolo apesi motindo bongo. Maintenant, je peux certainement demander sikoyo nakoki kosenga si nous avons compris soki tososoli le cœur même du message de la fin des temps. moboko vraiment motema kutu ya sango ya ntango ya suka soki tososoli yango De Dieu sur la divinité. ezali bonzambe Révélé par oyo l'Esprit emoniselama biso. que Dieu s'est révélé dans le ciel en tant que Père. nzambe amitalisi na lolo lokola tata Dans le Fils. na awa na mokili na kati ya dans mwana les croyants. ke mpe azofanda kati na bandimi na nzela ya molimo. Was Gott betrifft, Mais toujours en ce qui le concerne, il reste et demeure le seul
et même Dieu oyo d'éternité etali ye en ezali éternité. bobele kaka nzambe ye moko atikali mpo na seko nzambe Parmi nous, nzambe kati na biso nzambe katikati na biso nzambe kati na ce n'est biso pas tout. diese Taufe Donc Dieu avec nous et Dieu en nous. nzambe na biso nzambe kati na biso aber jetzt Si ajoute le baptême biblique, tous les enseignements tels que Dieu nous les a donnés par grâce. Mais les maintenant, baptismes. c'est toi et moi qui sommes Nzambe demandés apesi et biso. sollicités par Dieu. Nde biso, Maintenant, Dieu Nzambe adresse azosenga la parole à biso. ceux qui ont été appelés na à baoyo sortir, abiangaki à se mettre mpo te babima à sa disposition batia maintenant bamitia mpo na ye moko pour former le temple saint mpo na de Dieu kosala vivant etempelo na nzambe na bomoi sur terre. oyo eza kobika awa na mokili Un lieu esika dans lequel Dieu esika peut kani habiter lui-même. nzambe akoki kofanda ye moko Nous sommes, comme Paul le dit, nde toza lokola polo ndenge alobi esika mosusu das le unser Land temple de Dieu etempelo na dans nzambe dans notre corps. na nzoto na biso Notre corps est le temple de Dieu et celui qui détruit le corps. nzoto na biso ezali tempelo na nzambe moto aza kobebisa nzoto oyo nzambe mpe akobebisa ye Ce sanctuaire tozosala sanctuaire oyo ya bule sur terre. Et maintenant, nous arrivons à ce point. tokomi na mokonzo Dans tous les 7 écrits dans Apocalypse, na Apocalypse chapitre 3, chapitre 2 et 3 le message divin est adressé sango na de bule manière générale à tous les croyants. etalisami na lolenge boye na bandimi banso Puis vient l'avertissement. bongo bokebisi eye Celui qui a des oreilles pour entendre, ete oyo aza na matoi ya koyoka pour entendre ce que l'Esprit dit ayoka aux églises. oyo molimo azoloba na lingomba Et ceux eines Gemeindezeit qui à l'intérieur das oyo de l'Église, dans un âge de l'Église, oyo kati na eklesi Dieu a donné des baoyo oreilles spirituelles nzambe pour apesi bango comprendre matoi et recevoir ce ya que molimo l'Esprit dit. mpo na koyamba oyo molimo azoloba De comprendre, ce sont ceux-là basosola qui yango sortent réellement du bango wana nde bazobima na nyonso ensuite amen mpo na kosala bomoko na basantu être baptisés mpo te babatisama na libatisi na nzoto moko charismatique. na lolinga charismatique te oyo bazoloba mpo na bapanzisango malamu Lui-même suit ses propres voies. ye moko na banzela na ye Enseignement. na matei na ye moko Gère les choses comme elles sont gérées. azokamba makambo na ye ndenge ezolobama bipai na bipai te Cette parole est Liloba. adressée à ceux elobami qui ont entendu le dernier message. baoyo bayoki dans le sango na dernier âge. suka na ntango na bomoi Qui y ont cru, oyo bandimi qui l'ont suivi et oyo qui balandi yango sont mpe sortis epe selon la parole babimi de l'Écriture. kolanisi liloba na likomi Tiré d'Apocalypse aus Offenbarung 18 que je voudrais, apocalypse 18 nalinga natanga car frère Branham s'y est toujours référé. ndeko branham aza kozongela likomi yango Apocalypse 18, apocalypse 18 verset 4 alors j'entendis une voix abongo nayoki mongongo koloba crier du ciel, kouta na lola du milieu d'elle, bima kati na bango mon peuple, oyo libota na ngai afin que vous n'ayez point de part à ces péchés, mpo te bokɔta na masumu na bango te point atteint de ces fléaux, bosimbama na bamakama oyo ekoya te aufgetürmt bis car leurs péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. pamba te masumu na bango Souvenirs etonisami meke etikino na lola iniquités. nzambe akanisi masumu na bango na nko C'est le temps de l'appel à sortir. ezali ngongo ya mbela mpo na kobima Par la parole purifiée par le sang, na liloba ya bule epetolami na makila former le sanctuaire mpo na kosala esika na bule terre. awa na mokili nzambe alingi asala yango ekoma efandelo na nzambe Esprit, na molimo afin que Dieu, Côté. dans l'esprit, afin que Dieu puisse habiter nzambe afanda ye moko parmi nous. kati na biso Et ce, de manière à ce que cela puisse aussi être vu. esalama na lolenge te Satisfaisons pas, emonisama mpe parce que Dieu nous a donné des promesses dans sa parole. nzambe apesi biso bilaka na liloba na ye Nous les croyons. tondimi yango C'est que nous les croyons. Nous les verrons s'accomplir. lokola tondimi yango tokomona yango ekokisama amen Comme je constate que
Certains sont fatigués. namoni koloba mosusu balembi Je ne peux m'empêcher de faire remarquer que moi aussi, nakozanga en arrivant koloba te ke à ngai la mpe gare centrale, ntango nakomi na gare centrale na j'ai Zurich entendu l'annonce. nayokaki Maintenant, nous sommes arrivés à la gare centrale. awa tokomi na gare centrale ya Zurich Et voilà que je devais descendre. Et que bomoni je suis ke endormi. esengeli nakita kasi nga nalalaki Et quand on a annoncé que le train, nach so und so vielen donc l'annonce a été faite dans les quais dehors, je l'ai entendu, heureusement, pour un tel endroit, je me suis réveillé et je me suis ntango nayoki balobi bongo nalamukaki nazelaki ya kolemba mpe ici devant. Ici, il n'y a pas de train qui s'est arrêté. awa train ekotelemeza te Le train qui est parti. awa train esi ekei Quand la parole du Seigneur est prêchée, liloba na nkolo eteyami et celui qui est fatigué, oyo alembi à son voisin, asimbi moninga na ye veiller sur lui et le asenzela ye mpo te alamuka Comme la parole de Dieu est merveilleuse, oui, cette parole. lokolo liloba na nzambe eza kitoko Revenons à cette parole. tozonge na liloba Vous, mon peuple. bino libota na Et ngai c'est là que la différence se fait réellement sentir. wana nde bokeseni ezomonisama polele Qui fait partie du peuple de Dieu. oyo nani azali kati ya kozala libota na Et nzambe l'homme de l'islam parlait. tokaki moto ya islamu koloba Ou alors c'est écrit dans le journal qu'il a parlé à tant et à tant de croyants. alobi na bandimi ebele Croire. nalobi nini bandimi Il dit à des croyants, il s'est adressé. kuna bandimi bazali De la ville aux sept montagnes parle. Ah, Il ne s'adresse qu'à des croyants. Il ne s'adresse qu'à des croyants. Et celui qui parle aujourd'hui ne s'adresse qu'aux croyants. Les non-croyants ne semblent même plus exister. Le monde entier est en quelque sorte croyant. mokili mobimba baza bandimi ezokozala pe te C'est très bien. ye wana alobi ke azoloba na bandimi ebele Cela ne veut encore rien dire. wana ini eloba eloko pe te Celui qui croit en oyo moi, oyo andimeli ngai l'Écriture l'a dit. ndenge likomi elobi C'est ce que nous lisons dans la parole de yango Dieu. nde tozotanga na liloba na nzambe Mais c'est là que j'ai remarqué la bannière d'un mouvement chrétien. namoni lolenge bamouvement chrétien ezosalama mikolo oyo Le slogan était Jésus est Seigneur. batangaka jésus aza seigneur Il est écrit Jésus. Dans Romains 10, c'est écrit Jésus est le Seigneur. na romain 10 balobi yesu azali nkolo azali nkolo te nkolo Pas tout de suite la différence, il y a beaucoup de seigneurs. Mais il est baseigneur baza ebele kasi ye tant que Seigneur. azali oyo nkolo ye mei Révélé, manifesté dans la chair. amonisami na nzoto Et il a pu dire celui qui me voit, oyo akoki koloba le Père. oyo amoni ngai amoni tata Peux-tu demander ou dire ndenge nini montre-nous okoki le kotuna Père. oloba ete lakisi biso tata Il s'agit ici awa du fait que, comme dans tous les âges de l'Église, lokola na bileko nyonso eklesia un troupeau etuluku de vainqueurs est ya balongi ebimaka qui ont écouté la baoyo parole bayoki liloba na ngomba na bango na ngonga na bango qui leur a été prêchée bayambi yango mpo bateyaki bango yango de salut de Dieu bazwi lobiko dans leur jour. na kati na mikolo na bango yango wana nde La première résurrection. wana nde C'est la première résurrection. bakozala na liseko na yambo Ce qui était alors prêché à l'époque. Au jour d'Élie, ce qui était prêché alors. oyo etemi lelo yango te Au jour de Jean-Baptiste aussi. na ntango ya jean baptiste Et déjà, il dit celui qui a l'épouse. oyo aza na C'est l'époux. oyo aza na mwasi na libala De l'époux azali ensemble, mobali les cris de joie moninga de l'épouse. ya mobali azokoyoka konganga ya mwasi na libala amen esengo na yo eza ya ngai Et le sang n'avait pas encore coulé. makila esopamaki nanu te N'avait pas encore été rendu. N'était pas encore entré en vigueur. ekotaki nanu na mosala te Mais Jean yohane avait ayebaki fait les préparatifs. Et que tous ceux qui ont vraiment cru à son message oyo bandimelaki sango na ye suivront le Seigneur. bakolanda nkolo Croiront en lui. bakondimela ye Il n'a pas préparé un peuple pour lui-même. pamba te abongisi libota mpo na ye moko te po abongisi libota mpo na nkolo Cela aussi avec une grande joie merci dans l'évangile de Luc. na kotanga bino na esengo na évangile ya luc Chapitre 1, verset 16. chapitre 1 verset 16 Peut-être déjà la dernière partie du verset 15. Luc 1. La dernière partie du verset 15.
car il sera grand devant le Seigneur. akozala budeli liboso ya Il nkolo n'aura ni vin ni liqueur. akobela vido te ata masaka makasi te Rempli de l'Esprit Saint. akotondisama na molimo santo uta mbotama na ye Dieu un grand nombre. akomema epai na nkolo etuluku na bato ebele Lui qui le précédera ye akoya liboso na ye et la puissance d'Élie ye nde akoya na nguya na eli Père mpona kozongisa vers les enfants bana et les désobéissants à epai l'esprit bana des justes afin de rassembler un peuple bien mpo te préparé asangisa pour le Seigneur. Amen. libota ebongisami mpo na nkolo Der göttliche Auftrag Telle est la mission divine oyo ezali mokumba ya du bule message ya sango que nous recevons et que nous pouvons transmettre. oyo tozoyamba oyo mpe tokoki kopesa Créer de préparer un peuple mpona kobongisa libota pour le Seigneur. Un peuple mpo na nkolo na biso où seine Braut on peut dire, dont on peut dire, et son épouse s'est préparée. mpe mwasi na libala Il ne abongisami s'agit pas ici de la seule, il ne s'agit pas seulement de l'église seulement, mais il s'agit de l'épouse. awa ezali eklesia te me etali mwasi L'église maintenant. oyo esengeli abima na kati na eglize Et l'agneau. mwasi oyo ya mwana mpate Le sanctuaire ye wana nde esika ya bule awa na mokili amen devient le lieu de la manifestation de Dieu akomi esika bomonisami na nzambe et marchera. ya kotambola Nous kati na biso en donner la preuve mpona bapesi bino ndakisi dans l'écriture sainte. ya makomi na bule Apocalypse chapitre 3, apocalypse 3 le dernier écrit, vous pouvez le makomi lire, ya suka bokoki kotanga Gemeindezeitalter dans le dernier âge de l'église. na eloko ya suka Est eklesia montré à la porte kristo atelisema eza libanda na ekuke et frappe. mpe azokobeta porte azobeta Et il frappe. azobeta porte C'est l'état letzten Gemeindezeitalter du dernier âge de l'église. eza na D'ailleurs, on chante, na on crie Na de joie, on kati, pousse des cris de joie, on bazoganga prêche. bazoteya Et semble-t-il des choses très puissantes se produisent. ta mosusu makambo minene ezosalama Pour que le Seigneur puisse dire en ce jour-là, retirez-vous de moi. baoyo nkolo akoloba nango mokolongo bolungwani pembeni na ngai Nous distinguons clairement na mikolo tozomona polele où est-ce qu'il y a des églises, là où il y a une activité pieuse, religieuse, esika avec un esprit dénominationnel, bato ya bosambeli esambeli ya bibongiseli et l'épouse tozomona qui est appelée à sortir maintenant. mwasi ya libala abianga abima sasa ipi De quoi il s'agit aujourd'hui, à savoir Ayebi. être en accord avec Dieu et la parole de Dieu. ayokana na nzambe na liloba na ye Préparé à servir bamibongisi dans l'obéissance, mpo te basala na botosi réticence intérieure, nous soit ôtée, oyo nyonso soki kotelema kati ya mitema elongwa ni les démons ata milimo mabe puissent nous convaincre autrement. ekoki kolongisa biso ndenge mosusu te Nous sachions réellement, mpo toyeba solosolo c'est la vérité. ezali solo oyo tokokakola Je ne sais te pas si vous comprendrez nayebi te cela. soki bokososala yango malamu Le frère Branham a dit, ndeko branham alobi en se référant à lui-même, na komiterisa ye moko je suis, c'est pas moi qui suis l'absolu, ezali ngai te nde moto nazali longa mais mon absolu est la parole. kasi longa na ngai ezali nde liloba De tout mon cœur. nandimi yango mpe na motema na ngai Qui mobimba sert Dieu ou qui proclame la parole, oyo azotatola liloba qui est ton absolu. yango nde ezali longa na yo Ton absolu est le mien, notre Kasi- absolu commun, longa na yo eza ya ngai et sa sainte. longa na ngai ezali nzambe na liloba ne ya bule Avez-vous compris cela? tososoli yango Peut-être pour clarifier ntango mosusu mpo natalisa yango polele que tous ceux qui sont de Dieu baoyo nyonso baza ya nzambe entendront et accepteront bakoyoka yango la parole bakondima pour cette heure. liloba mpo na ngonga oyo in so viele Je vais dans tant de pays et
d'endroits, nauti bisika ebele j'ai fait des remarques nazosala baremarke de temps en temps mingi au cours de très nombreuses années na bambula ebele qui remontent. De grands évangélistes de renom moto munene restés derrière le rideau. atikalaki nsima ya rideau. Imaginez cela ainsi, ces deux rideaux seraient tirés. Boyebi ngonga nini rideau bakolongola ngo On fait tout sauf une introduction. Et tout à coup, on dit, maintenant, c'est mon grand privilège de vous présenter l'homme de Dieu. boyoki azaki na nsima rideau mbala moko balobi ngonga yango oyo ya kotalisa bino moto na nzambe ya ngonga oyo. Mais l'homme n'était pas l'homme de l'heure. Kasi moto ngo azaki moto ngonga oyo te, Parole de l'heure. azaki na liloba na ntango oyo te, La révélation de l'heure. azaki na bofongolo ya liloba te, Divin de l'heure. azaki na sango na bule ya nzambe te. Si Dieu envoie Jean, Soki nzambe homme de l'heure, atindi Yohane il lokola avait la parole de moto na ngonga, ye azaki na ngonga na ntango wana à tout ya moment mokolo yango de ce jour-là, de ce temps-là. Et c'est ce que je crois aussi pour cette génération. oyo nandimi mpe Une critique, mais mpo na eleko oyo n'est-ce pas vérifié? nakozanga kosala Nous avons critique. même été invités à le faire dans cette écriture. Tobengaki tosala yango na makomi. Kasi L'on parcourt tout le registre. so totamboli registre mobile On constate qu'elle baptise, comme tous baptisent, enseignent sur la divinité, comme tous enseignent sur la divinité. Et si l'on va jusqu'au bout du chemin, so tokei tomona bango nyonso so bazoteya ndenge moko. nous saisit. So toketi na suka 17 se présente à nous. tokomona Une ete mère avec beaucoup de filles mama qui se sont livrées à la fornication azalaki na bana ebele bamikabi na bitambola. mais il y avait un homme Kasi motu moko azalaki qui devait nager à contre-courant, esengeli atambola ata bazotelemela ye ifo kende kaka disons librement. azokoloba ngo polele Exactement. De même que le Seigneur Dieu atako a appelé un Moïse, atako Moïse a appelé, ndenge nzambe na biso abengi Moïse, appelé Jean, abengi Jean, Paul, Paul appelé Jean, a appelé Paul, et abengi Paul, que ce soit de même, le même Seigneur, le même, kolo nzambe moko moko wana notre bien-aimé frère, abengi molingami na biso voit au ndeko Branham na mongongo polele ange de l'Éternel, anzelu na nzambe na Yawe seulement venu ayaki kaka te, à l'hôtel des holocaustes pour Na- annoncer la venue de Jean-Baptiste. ayaki na hotel ya babaptiste Seulement te, venu à Marie pour lui dire qu'elle avait trouvé grâce auprès de Dieu. angelo ayaki pembeni na Marie Pour lui nde dire, tu es un ayebisi eke akutaki ngolu kasi akende na holocaust te bisika bazotumba. m'a été adressé et j'ai été envoyé pour t'éclairer sur ce qui doit arriver. atindi ngai mpo te nagengisela yo na oyo ezokoya. Les 3 derniers versets. Les anges sont des esprits serviteurs. Baanzelu baza baesprit Doivent hériter serviteur du salut. mpo na baoyo esengeli basangola libula. Je le crois aussi certain. Nandimi yango mpe lokola Certainement que frère Branham l'a dit. ndeko Branham alobi Il a rendu son témoignage. ntango apesaki litatoli na ye J'ai vu namoni la lumière entrer pole dans la pièce. ekoti na J'ai regardé dans le couloir. ndako oyo nazalaki natali na couloir namoni makolo na oyo ayaki. J'ai levé les yeux. Alléluia. La peau était dark complète, c'est-à-dire complètement foncée. natali nzoto na ye Pas justement comme nous l'avons. ezali lokola ya pembe boye te, On pourrait l'avoir un Israélien. Et il a décrit son poids comme étant atali ye ndenge nzoto na ezalaki fonce. Branham a été comme mort de peur. Et l'ange du Seigneur dit n'aie pas peur. anzelu ayebisi kobanga te, Envoyé de la présence de Dieu natindami pour te donner cet ordre. kute pa nzambe mpo napesi yo motindo oyo mokumba oyo Tout mon cœur. ngai mpe nandimi yango na motema mobimba, na motema na ngai mobimba Mais je crois encore plus. nandimi mpe koleka. Je crois
que tous ceux qui ont méprisé cet homme de Dieu, nandimi ete bao nyonso passé à côté de ce que Dieu bacholaki moto na nzambe baleki libanda na oyo nzambe aza kosala. d'autres en masse, un jour, ils devront en rendre. mokolo mosusu torendre compte na makambo nyonso to ya mabe wana. Lorsque Dieu Ntango nzambe voit un homme, azotinda motu il est écrit, ekomami boye comme l'a dit notre Seigneur, ndenge nkolo na biso alobi, alors j'envoie quelqu'un soki ngai natindi moto et qu'on le reçoive. epe bayambi ye, Qui le reçoit, nani yango ayambi ye, le reçoit. Et qui l'écoute, nani yango azokoyoka ye, écoute, oyo azokoyoka ngai. a adressé un message Nzambe prégnant à son peuple en ces jours. pesi sango na libota na ye, Un enseignement, un appel à sortir, mbele ya un kobima, accord total avec la parole boyokani mobimba na liloba de Dieu, ya Nzambe, jusqu'à ce que nous puissions finalement former ce sanctuaire divin tikena tosala en tant que troupe sanctuaire ya bule appelée lokola à sortir, etuluku oyo ebyangami dans le sang de l'agneau, ebima, sanctifié dans la parole de vérité. ebulisami na makila ya mwana mpate, Toutes les choses epe babulisami na liloba solo, sont purifiées. bapetolami na makambo ya Revenons solo. donc à la parole Tozongeli de 1 Jean 3. na liloba ya 1 Jean 3, Celui qui a cette espérance en lui, oyo akani aza na eliki wana kati na ye, comme il est pur. Et la parole ami de peto l'Apocalypse, lokole moko aza peto celui qui est pur se purifie encore oyo azali davantage. peto, ami peto la Se lisusu, sanctifie encore davantage. amibulisa Celui qui lisusu, est impur, kasi oyo aza mbindo amimbindolisa lisusu. je veux qu'à la fin de cet âge, nalingi te na suka na en effet, eleko oyo la fin semble très proche. ebelemi. Je n'ai volontairement pas voulu entrer plus en avant dans la parole politique car à partir de là, nalingaki naloba liloba lisakoli mingimingi te, nous pouvions classer toutes les choses soki tokotia biloko biso et que nous ne nous laissions pas que nous-mêmes classer et rassembler dans le sanctuaire divin. biso moko esengeli tososola Alors tout savoir boye que nous n'aurions personnellement tokoki na biso le te dommage et le retard et le regret d'avoir pas été prêt. L'essentiel tokomona ete n'est pas tokobelema de pe te, correctement les choses kasi telles qu'elles ya sont motuya ezali ete politiquement. totia likambo na esika nango, Comprendre tout simplement, c'est l'heure de Dieu ezali ngonga na Nzambe pour son peuple. mpo na libota na ye, De se débarrasser ngonga de toutes les maladies enfantines, ya kolonga bamaladi ya bomwana, tous les malentendus entre nous. boyoki ya mabe kati na biso, Parfois, les frères et sœurs bandeko mibali mpe ont basi peur même de se rendre baza na bobangi visite les yeux, les Mpona uns, kotalana. parce qu'ils craignent que cela ne crée une quelconque bazo détresse. banga ete soki otali moninga oyoka mawa Opinions peuvent surgir. Est-ce mpo makanisi neke okobima, non? eza solo bien, eza Nous avons lokuta ou bien encore des solo. choses à apprendre. Nous avons encore des choses Toza na à makambo rectifier. ya kobongisa, Le mieux serait que chacun commence par lui-même. moko na mo abanda nano na ye moko, À ma devise, celui qui est droit oyo aza sembo cœur na motema na ye prendra toutes choses akososola correctement. makambo nyonso tu malamu. Et on devra aussi parfois laisser passer des choses qui ne nous conviennent pas du tout. tokotika mpe makambo Je dis mosusu cela pour ozosukisa biso te, bien de tous. nazoloba mpo na bolamu na biso banso. Moi, un blanc pour moi, je l'avoue honnêtement, mais Ezali je suis mort pamela mpo na et ngai, que je ne vis plus. ngai Je nakufi ne peux soki nazobika te, m'arriver quelque à moi, eloko okoyela ngai, n'est-ce pas? Non. Je n'ai qu'une seule tante. Tante, elle est très âgée, elle a 90 ans, 90 ans. naza ndeko nanga mwasi aza 90 ans, Émission de radio pendant 10 ans et elle voulait toujours venir. alingaki ntango isoko oyakaka epai naza, Elle est venue à Krefeld la dernière fois à la Pentecôte. aye na Krefeld, na Pentecôte na Krefeld,
Que puis-je vous dire? Dans les églises, on n'enseigne pas l'ordre biblique, n'est-ce pas? alobi nakokuyebisa bino ke na baeklise batelisaka alima na En eklezia te. pantalon long. Et j'ai cru que j'allais être frappé. De la nakanisaki ke loko nalataki pantalon nakanisaki te bakotuta ngai J'ai dit très fermement à une autre dame, nalobi na ce ndeko n'était mwasi absolument pas possible. Et la dame à qui j'ai dit récemment qu'elle ne pouvait en aucun cas venir ainsi à l'assemblée, oyo nayebisaki ete akokuya na pantalon na lisanga te elle m'a demandé ensuite, asengi nga vous me dites-moi, qui est cette dame-là qui est venue en pantalon? nani Et vous pouvez vous imaginer, ndeko mwasi oyo ayaki na vous pantalon m'avez entendu, boyoki à ma décharge, na je tiens à pasi dire nalobi que je ne l'ai pas vu, namoni ye te que je ne le savais pas avant. nayebaki Chez moi, liboso elle te était chez d'autres parents. azalaki mpa na ngai te azalaki bipai mosusu Je lui aurais enlevé son pantalon. me ngai me nalongoli pantalon na Tout à fait honnête. Je l'aurais naza honnête habillé correctement. mbele nalatisi belamba Ça mosusu fait partie du jeu, ça fait partie du jeu. Mais je l'aurais fait avec amour. me nali nasala ngo na bolingo Bien. Vous avez tous bien compris. bososoli malamu Je lui aurais dit très Bel- clairement, écoutez, je lui dis voilà que je lui aurais dit très clairement, écoutez ici, chez nous c'est comme ceci et comme cela. mbele na ngai nayebisa epolele ke tala epai na biso tozalaka boye Qu'elles ne l'entendent pas maintenant, sinon je les ai fait culpabiliser. Nous ne voulons pas cela. tolingi yango bongo te kokipabilize moninga Pour souligner komemise ce point, masumu s'il vous plaît, ne devenez jamais extrême. bokoma bato extreme te ngambo na ngambu te Ne commencez jamais à l'extérieur, mais laissez Dieu agir de tika nzambe ye moko abanda na intérieur ti libanda amen de telles humiliations, tout en gardant le même amour de Dieu dans nos cœurs. À la prochaine occasion, on dira déjà ce qu'il faut. Et elle a déjà posé les jalons, enfin. asili kokoma kati na biso Il m'a dit, topesi mbote en m'appelant par mon prénom. nakobenga na preno na ngai Et quand j'irai, je pourrai avec amour corriger les choses. so na okende na bolingo nakokobongisa makambo Veillons à ne blesser tosenzelana te tozokisa baninga te sur la bouche de quelqu'un, comme on dit, n'est-ce pas? Mais à pouvoir servir au bon moment, tosala au bon temps, na ngonga au bon malamu moment, à la bonne manière, na lolenge malamu biblique. bongo ezala na biblia kati na bolingo na nzambe Se laisser utiliser ainsi par Dieu, nani amitiki ete nzambe asala ne bongo vraiment, suivre amen la direction kokamba de l'esprit. na mulimu mosantu Voir ce qui se trouve devant les yeux et agir en kaka kobona oyo eza na miso te kosala mbala moko mais attendre kasi kozelaka vienne. ngonga eya Mais en ce qui concerne les événements politiques, na etali baévénement politique permettez-moi de lire encore Apocalypse 17. botika natanga apocalypse 17 Cela en fait tout simplement partie et s'intègre très très merveilleusement dans l'évolution actuelle. Apocalypse chapitre 17 apocalypse chapitre 17 à partir du verset 14. kolanda molongo somi na mine Oui, peut-être même du verset 13. banda molongo somi na misato haben einmütigen Sinn und stellen ihre Macht und Gewalt Apocalypse 17, verset 13. apocalypse 17 verset 13 Là ont un esprit unanime et mettent leur puissance et leur force à la disposition de la bête. awa baza molimo moko po batia makasi na bango epai ya nyama Contre l'agneau. wird sie Donc il s'agit ici des 10 cornes. Ceux-là combattront oui, contre il l'agneau. a dit 10 cornes. L'agneau les vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs. Et ye le roi des azali rois. nkolo na bankolo ya kolonga bango seinen Kampfgenossen, den Avec ses compagnons de combat, les appelés les élus et les fidèles.
Höret noch ein Maintenant, écoutez un peu plus. in Offenbarung. Dans Apocalypse 17, Dann Apocalypse 17. verset 15 maintenant. Puis il poursuivit. Les eaux que tu as vues Mayo moni. trônent la prostituée sont des peuples et des foules, des nations et des langues Na ituluki ya bato yo moni. et les 10 cornes. Namba maseke yo moni zomi. Et la bête, elles haïront la prostituée, la rendront solitaire et nue, Na bakoyina mwasi ya ndumba. et la brûleront. Pe bakotumba ye. Car Dieu leur a mis au cœur Pamba te Nzambe apesi bango makanisi wana d'agir mpona kosala yango et de mettre leur royauté hier zur Verfügung zu stellen, bis et de mettre leur royauté à la disposition de la bête. bapesa bokonzi na bango na nyama wana. La femme que tu as vue, und ist die c'est la grande ville qui a autorité sur les rois, Engumba yo omoni wana la terre. ezali engumba eza na bokonzi awa na mokili, Ce n'est pas une énigme. ezali lisese te, La chose qui nous a été révélée, c'est bien celle-ci. ezali makambo Nzambe alakisi biso. Très bien. Ou même m'a demandé, peux-tu réussir à faire un sermon sans saisir l'antichrist? Okoki kosala okoki koteya sanke otanga makambo antikriste te, La dernière prédication litei na suka destinée à mettre Christ, à le montrer dans sa divinité, na kotalisa ye l'être sur le chandelier, matei ya sur le suka chandelier et l'antichrist, ekotalisa Kristo mpe na antikriste, lequel Satan est entré. kolakisa pai wapi Satana akoti. Vraiment, Okoki kosala ndenge mosusu te, si je l'exprime ouvertement, nazoloba ngo polele. celui qui ne reçoit pas la révélation du Christ Oyo azwi emonisela Kristo te dans sa divinité, na bonzambe na ye, lui er wird über die Antichristen se perdra und Rätsel und nie wissen wer dans des énigmes sur l'antichrist. akobunga na bamasese ya motelemeli Kristo. Est si dynamique et si puissante dass sie mit sich, qu'elle implique wir sagen, que nous reconnaissions son adversaire tout de suite, Toyeba munguna percevions les actions de l'adversaire et que nous les appelions par leur nom sans avoir peur. donc totanga makanisi na munguna na kobanga pete. Non, ma vie n'est plus à moi. Bomoi na ngai Ce n'est plus moi qui vis. eza ya ngai te, eza ya ngai te moto nazo kobika. Ma brochure, Brochure na ngai Christ, motelemeli a été Kristo traduite balimboli en yango polonais. na kipolonais. 1000 exemplaires ont été épuisés. Par exemple 1000 exemplaires esilaki na minute moke. Il y a eu bien sûr une lettre de menace. Mukanda ya pamele ezalaki. Violente et ainsi de suite. Je ne veux pas mentionner les détails. Les nakoki koloba detail te. Et les gens se sont sentis visés. Bato bamimonaki ke balingi balandela Nous ne bango. voulons rien à personne. Biso toza na likambo na mutu te, Seulement transmettre des informations. biso tolingi kopesa information Divine. ya bule. Qui ne s'informe pas aujourd'hui? Nani yango azosinforme lelo Tout te? le monde s'informe. Bato nyonso balingi koyeba makambo. Sinon, il y a des lacunes dans la Pamba te nakopesaka bainformation mwa kokoso ezali. spirituelle. Personne ne veut vraiment être informé. Hein? Mais spirituellement mutu te alingi te azala informe. L'ancienne tradition. Nous sommes destinés Biso à être appelés, tobiangami par Dieu. tobongisami mpo te Nzambe abenga biso. De chaque dénomination. Et nous avons la tâche de transmettre le message Toza na mokumba ya kopesa sango malamu bipai biso, mais qui sont encore noch da sage ich, à l'intérieur. kasi bato baza nano na bibongiseli. Madame l'a si bien formulé. Ndenge ndeko Branham alobi Nous n'avons rien contre les hommes. toza na likambo kotemela bato te, Les systèmes, kasi toza na matei na bango nde eza mabe. les égards, les retiennent comme dans une prison Bakangi bango lokolo na boloko na matei na bango où les portes de ces prisons po te bikuke elles aussi ya boloko wana efungwama nde but na biso. deviennent le territoire, que Israël devienne
le lieu de sa domination. Israël a comme esika ya dominer. Adresser ta parole. Juda a comme esika ya boule. Mais qu'il puisse se reprendre un groupe d'élus. Zambe posa zwa etonga ya baponami. Asala bango esika ya boule. Ce groupe qui soit Oyo bazana boyokani na ye. les uns aussi avec les autres. Bamususu pena baninga boyokani ezali. Communion sans Bomoko ezali kati na bango. avec Dieu et aussi les uns avec les autres. Zambe pe na baninga mususu. Parfois nous disons que ce sont des mentalités différentes et ces choses. Oubliez la mentalité, que notre caractère, notre mentalité. Tobosana bakanisi na biso, bizele na biso. Même les différences de mentalité Bokesene pe mentalité ezali. n'auront pas de détresse. Elles relèveront plutôt la diversité de Dieu. Et nous serons un seul cœur. Biso tokozalaka motema moko. Tous les peuples de toutes les langues. Libota mabota nyonso, bankota nyonso. Des esprits nationaux. Tokolongola ba milimu ya bamboka na biso. Et c'est pas cet esprit-là unique. Tokozala na mulimo bobele moko. Oyo biso banso tokozala. Tobatisami na nzoto. Autrefois, il vit la mer. Il est écrit que la mer le vit et recula. Ekomami ete ebale emoni bango ekim ezongisima. Elles seront vues, pas seulement par nous, mais que d'autres aussi le verront et le sentiront. Bamususu pe bakomona biso bakosantira. En vérité, Dieu est au milieu de vous. Solo nzambe aza kati na bino bakoloba bongo. Cela va arriver. Tondimi ete wana ekomonisama. Qu'il y a des élus. Tondimi ete baponami bazali. Son sanctuaire. Akozongisa esikene ya bule kati na biso. Un sanctuaire. Nzambe alingi esikene ya bule awa na mokili. Alingi afana atambola amimonisa de nous. kati na biso. Donnons-lui l'occasion, Topesa nzela wana s'il vous plaît, na bondeli de le bino. faire dès aujourd'hui. Kubanda nango uta lelo Ce service divin na mosalo ya bule soit un service de consécration, ezala mosalo ya komikaba ya kobulisama au cours duquel kati na yango nous prierons tozobondela consciemment pour cela. Seigneur, tu nous as appelés kolo ya biangi dans un biso but très na particulier. but moko Rassemble-nous asangisi biso toi-même. yo moko Joins-nous ensemble. sangisi biso elongo Dans ton sang. petele biso na makila na yo Tu es ici sur terre. sika te esala biso esika no ya bula awo na mokili. Puisse alors les puissances de la maladie et la puissance nguya na maladi voir nguya ya lisumu et sentir emona nzambe qui vient en présence de Dieu. nyonso tu wana Voit alors cette présence de Dieu. bamona présence na nzambe ezonga. La victoire de notre Amen. Dieu. Ete elonga na nzambe na biso Manifestée emonisama toute la terre si na mokili mobimba de Dieu. na kembo na nzambe Celui qui a promis oyo alaki le fera. Loué akomisama nzambe na au nom biso de Jésus. na kombo na Yesu Kristo mpo na seko. Amen. Levons-nous et prions. Totelema tobondela Tandis que nous inclinons la tête, awa tozogumba mitu na biso fermons les yeux, tokanga miso ouvrons les cœurs. tofungola mitema. Je voudrais tout de même demander Nalingi kosenga s'il y a peut-être parmi nous soki kati na biso quelqu'un qui moto n'a pas encore fait l'expérience oyo nani asali avec libiki Jésus-Christ na Yesu Kristo en tant te que sauveur personnel. lokola mobikisi na ye moko Encore la certitude du salut. aza nano bosukisami ya kobika na ye te Où l'Esprit de Dieu oyo molimo oyo mokolo molimo oyo à la repentance, amemaki ye na boleli à la masumu reconnaissance du péché na bososoli mabe et à amener en nous une condamnation. mpe ememi kati na biso kokweisama Recevoir la grâce de Dieu. tozwa ngolu na nzambe D'abord comprendre avant liboso kozwa ngolu na nzambe légitimement esengeli asosola condamné. ke akweisamaki Nous sommes nés
dans ce monde séparé de Dieu, botami na mokili oyo tokabwani na Nzambe. ohne Gott. sans Dieu Tozangi Nzambe et sans espoir. mpe kozanga Et elikya. ensuite, à Golgotha, Kasi na Golgota en Jésus-Christ, kati na Yesu Kristo notre Seigneur, nkolo na biso Dieu Nzambe a réconcilié le monde et asangisi mokili biso banso avec lui-même. na ye mei. Amen. Avant de pouvoir accepter Liboso la kondima réconciliation, boyokani tu dois comprendre, esengeli ososola ososola ete tu as vécu avec Dieu obikaki dans la discorde. na obiki na Nzambe kati na bulu yeke. Tu dois le comprendre. Esengeli ososola Il a ôté cette inimitié, kasi alongoli lisumu wana na nko. culpabilité, Amen. condamnation. Il nous Koyisama a wana fait grâce, alongoli yango asali biso ngolu déclaré libre. Mais il est important. tatoli biso bansomi. Je ne veux pas simplement venir et dire Seigneur, me voici. Ezali te koya koloba nkolo tala ngai oyo. En fait partie. Mais d'abord, Liboso de dire, oh Seigneur, o nkolo je suis coupable. naza musumuki, C'est ma faute. ezali libunga na ngai Amené là. ememi ngai bisika Ce sont wana. les fautes qui t'ont amené à la croix. Ezali mabunga na biso nde ememi yo na ekulusu. C'est C'est à ma vrai. place que tu t'es tenu. Ezali na esika na ngai nde yo omikabi Tu as porté ma faute. omemi lisumu na ngai Pardonné mon péché, Seigneur. olimbisi lisumu na ngai Je nkolo viens à toi. naye epa na Je yo viens à toi. naye epa na yo Ça, c'est la bonne attitude. wana lolenge Si malamu. quelqu'un est condamné, Soki moto akweyisami mis en prison, ata aza na peut boloko alors être gracié. esengeli azwa ngolu. Il en va de même pour nous. Eza ndenge moko mpo na biso banso. Notre Seigneur a ouvert le prophète Ésaïe Ngolo afongoli et a lu atangi l'Esprit de l'Éternel molimo est sur moi. ya nkolo eza likolo yawe eza likolo na ngai Den Gebundenen Qui sont libérés, Ban- sont liés, banani bakangolami sont déliés pour annoncer l'année agréable du mpo Seigneur. basakola sango malamu na nkolo. Encore aujourd'hui, Yango nde tosala lelo chers cœurs, bien-aimés frères et sœurs, Balingami. venez vieux, venez bilenge boya na nkolo sachant na koyeba nous ete sommes tous coupables. toza bato basumuki Et puis à nouveau, dans la foi, te oza na kati na kondima et dire, j'ai été purifié. na Je petolami suis entré dans la joie. na koti na kati na Je le esengo loue éternellement. nazokomisa eseko na Lui, le seko Rédempteur. ye mosikoli. Que ceux qui veulent accepter et vivre, expérimenter cela, baoyo dans la balingi foi aujourd'hui, kobika yango na kati na qu'ils kondima puissent lever la main batombola maboko na bango. maintenant. Sasa Merci yipi beaucoup. matondi Merci beaucoup. matondi Merci beaucoup. matondi Merci beaucoup. matondi. Dieu vous bénisse. Amen. Nzambe apambola bino. Père céleste, Tata wa likolo tu as vu les mains omoni et aussi les cœurs. maboko pe na Nous mitema. voulons annoncer le plein évangile Tolingi kosakola sango mobimba ya et malamu. proclamer aux coupables Totatola ce que nous sommes. na bakweyisami oyo toza. Le pardon et le salut. Tokangolami bolimbisi pe na lubiko. Si les mains ont été levées pour les personnes concernées ou Soki pour d'autres raisons, maboko etomami mpo na bato oyo likambo etali bango, le sait yo oyebi yango beaucoup koleka de ceux qui nous sont proches. na baoyo baza pembeni na biso oyo ya Nous les portons dans nos cœurs. mpe tomemi bango na mitema na biso nkolo. Qu'ils entrent. Biso mpe tolingi La porte de la grâce bakota ne se referme. liboso ete ekuke ya ngolu ekangama. Tout ce que tu nous as donné, Oyo nyonso opesi nous biso aimerions les revoir. tolingi komona bango pembeni na yo nkolo. Tous ceux qui nous ont aimés, Baoyo balinga biso nous avons aimé. baoyo mpe tolinga Tout ce nkolo que tu as aimé, oyo olinga nkolo nous aimerions les revoir tolingi komona bango devant toi. liboso na yo. Donne-nous la grâce pesi biso ngolu nzambe de les voir dans la foi comme sauvés déjà. tomona bango na kati na kondima lokola babikisami. Même un sanctuaire, Pesa biso esika bule une église, un corps, un temple tala dans nzoto lequel oyo tu peux kani habiter. yo osengeli ofanda. Fais place, renverse les tables,
bon balusa et crée pese au milieu de tumbu nous. sala kati na biso Ma maison ndako sera appelée ezali ndako na ngai ezali ndako ya malombo fin à toutes les discussions, à toutes les soki se kobendama nyonso à tous les malentendus boyoki ya mabe qui se passent au na Seigneur. nyonso ezoleka na nkolo Sanctifie-nous bulisa biso nkolo afin que nous puissions devenir ton po te sanctuaire. tokoma esika no ya Tu bule es saint. pamba te oza bule Être saint. sunga biso tozala babule Seigneur bien-aimé, nkolo molingami puisse-t-il te plaire tika te tosepelisa yo maintenant cette sanctification kokisa kobulisama oyo kati na biso et de l'approfondir pete to et de l'approfondir kokoba na yango mpenza amen jusqu'à ce que nous soyons ti kino sanctifiés tokobulisama solo entière mobimba dans l'esprit kolandisa molimo et le corps. elimo mpe na nzoto Tu as en effet dit, olobi je me sanctifie pour eux, na mibulisi mpo na afin qu'ils soient bango aussi, bango mpe afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés. bango mpe babulisama mpe Tu as dit, solo olobi je suis saint. yo oza bule Devez être bino mpe saint. esengeli bozala basantu Bien-aimé, nkolo molingami c'est ce que tu nous fais dire oyo wana hier, ozolobela biso na malombo qu'il se soit exclamé et est écrit. ekomama Vous n'avez pas été racheté par des choses bosikulami na biloko epolaka te mpo na mbongo mpe na baolo te kasi bosikulami na makila ya bule ya motuya ya mwana mpate nkolo molingami saint ne peut sortir que des saints. na basantu bakobimika basantu amen Nous, à ton image, sala biso na lilingi na yo par grâce, na ngolu et fais-nous aussi reconnaître. talisa biso Nous devons nous dépouiller. ndenge nini esengeli tomilongola Si ou cela, na mbindo doit être encore circoncis. tokata mangenge Rends-nous na la mitema. tête aux pieds, nos pensées, zwa nos biso réflexions, kobanda makolo ntina mutu nos mains, nos yeux, na nos miso na oreilles, biso nos pieds. maboko na biso Comme une makolo na grande biso totale. nzoto na biso mobimba Totale. Fais-le aujourd'hui avec nous tous, Seigneur. salango mpo na biso banso nkolo Venir à vide. Je crois tozonga pamba te accomplir na et banzi continuera d'accomplir okokisi yango mpe okokoba na kosala yango ntina nini otindela liloba na yo tozongisilo matondi nkolo nzambe na nguya mpo na makila pour la parole, mpo na liloba pour le Saint-Esprit, mpo na molimo santu puissamment efficace, agissant lobeli dans biso ton sanctuaire, qui est en train na esika no ya bule d'être au sein de l'Église, oyo azali kati kobongisa biso na kati na eklezia na yo qui être présent parmi nous de manière ti kati azala kati na biso vécue, na lolenge tokoki kobikano habite parmi tambola mpe fanda kati na etuluku sortir oyo ebyangami te ebima la gloire de ton nom, mpo Seigneur, na nkembo ya nkombo na yo ta présence. nkolo nayoki bozali na yo Ici, oh Dieu, tu es ici, oza awa nkolo appelle. oza awa nzambe Je vous ai racheté. Je bino vous ai basikolami appelé à sortir. nabyangi bino bobima Je vous ai sanctifié. nabulisi bino Acceptez-le. tondimi yango Laissez-vous bondima yango pénétrer et marcher dans botambola l'obéissance na kati ya de botosi la parole de Dieu. ya liloba na Seigneur nzambe bien-aimé, nous prions pour tous. tobondeli mpo na bato banso En Autriche, en Suisse, na autriche na suisse na république fédérale d'allemagne en URSS. ani rss Et dans tous les pays du bloc de l'Est. mpe na Nous prions pour lui. mboka mobimba ya blok Gorbatchev. Nous prions pour tobondeli mpe mpo Erdogan, gorbachev pour tous les autres chefs d'État. mpo na bachef d'état mosusu ya gouvernement Que nous devons faire. nde boye ekomami esengeli tosala Nous convienne ou non, nous savons une chose. toyebi Tu peux faire, tu peux okoki établir kosala et renverser les rois. Tu es okoki Dieu. kobongola olongoli baoyo ozongisi bamosusu Que ton règne vienne. tika te kodondi na yo eya mokano ni salama Et pour toute l'éternité. mpo na seko amen